nayebi que na erreur mo na sala kana le passé autant mususu na boujaka ba esprit ya ba producteur ya ba ninga mususu oyo sala que septième baga ta mususu ba producteur ba bana kozwa été wana public na ngai bazo comprendre loko na lobby donc tu peux pas nous parler en parabole et bazo comprendre on déjà on a lobby yo le la place d'abord on va comprendre mais on va comprendre na zo kena na ndenge yo yo kanga yo faut yebisa biso yo ce que so zo kanga o comprendre ce que on peut comprendre na okene na non to roza en privé te faut batu ba landa biso ba yeba na biso zo comprendre ngai na ndenge na zo kene na zo lobela batu ba comprendre que c'était baga zo lobela bo zo lobela bo on aimerait bien savoir au kota penda na mozindo na zo kende c'est le cours au plus mon 1+1 alors ça la calcule pas comme ça mon date base là ce qu'on appelle ça bango na bango OK voilà donc tant on a bani ko sala ba vie na ngana ba makamu na ngawana e sala kinini ezong sa kingai moi mon kete ezong sa ngasi frena ki yo e frena kingai pona nini na comment ko toucher bateau na kana kina toucher te ah bon et sali que ba producteur ba zolinga ba décision en tout cas la fille ba na ba tournage te na ba nzonzing te ndenge na eko reculer na eko zonga sima na zo ki rechita makasi na musala na ngai tellement que nzamba za malamu nzamba ayeko longolanga na bosoto ona kibondoki na zalaki nango abendi ngai en 2018 na eko zonga mutu ni lokola mwasi lokola yo lokola ngande na zabu tangu na eko zonga na kibo mwasi na ngai bitumbe zo continuer en 2021 ba eko to zongi normal ba comme kozwa na 2022 écoute n'en parlons même pas donc toujours kende bien parce que nazo travailler sur talinga na blog à Bellevue TV sur beti au kutanga na kati donc nazo travailler na blog à Bellevue TV sur kutinga na RDC cinéma au kutanga na kati nazo travailler ozomo so OK na KSF officiel ya Kevin Sydney au kutanga ba blog ezakuna nous devons ça blog ici les calamines tout bana mususu jeudi donc pour te dire que nazo travailler surtout que pas dans Christelle Kassanda nazo travailler to que pas Gabana nazo travailler donc presque na ba groupe belé ya ba artiste oya ba Nzonzinger nazo travailler to que pas de la paix nazo travailler to que pas Buibu pas na ngamoko nazo travailler nazo mona que donc na lamuki tant ba que non oza ko lamuka te na zapenza ya ko lamuka parce qu'il y a des gens au bazo benga 7e bagarre bazo féliciter tout le monde on kala to sali biso bien ozongi vraiment ya on a aussi vraiment merci na bandeko nyon surtout oyo vraiment bazo ki likanisa ko benga nga na ba film na bango pona kozong sandeko na bango sur scène vraiment merci ngana zala ka hypocrite au monde soki ndeko o salo bola mo fo senga ye merci na bandeko nyon so merci na Bellevue Candy na Bellevue TV merci na Kevin Sydney merci na bandeko nyon surtout ba benga ngai voilà OK maman c'est sikoyo pona okota penza na mozindo pe ko éclaircir bato tango zolobela likambo uti ko ebisa biso okotaki na détail bien que tu l'as parlé en parabole mais on va essayer un peu d'éclaircir les gens te yono linga ndena bimisanya so to kota penza te me basi ba comprendre ngai te bamsu ba comprendre ngani bon ba comprendre mobali na ngai na bana na balinga susu kutina lobela makambo wana te babi mami eza déjà les passé na yo mais c'est très important tango za passé na yo donc tant babi le temps passé ne revient plus le passé à mutu eza passé à mutu tant nazo zong sango nazo mona c'est comme si nazo pesa diable pouvoir non par contre écoute au glorifier comme Nzambe to qui dernièrement na YouTube awa opesa ba témoignage na yo oui na ngolo Nzamba sala yo akangola yo na makambo ozalaki nango sur lequel peut-être je peux aussi m'abstenir pour na tirer à l'aise mais par après na vie avec lesbienne s'il faut le dire par après de mon sous ba photo dernièrement l'anniversaire na outi ko fêter le 4 janvier bana basi groupe à ma fille oh vous avez peut-être ma bise ou bazaki na corpulence ya ba lesbienne baza vraiment l'aspect ya ba lesbienne comment tu peux nous expliquer est-ce que otika ki na ngote zai na ngora buzz pour les canate volo bato yo ka tiki viwana mais par rapport zongeli na o lisusu ou bien ezanini expliquer biso non to comprendre côté merci beaucoup pour la parole omoni photo oyo ba pandi wana ba publier na ko benga moi na ngaza wana c'est ma fille so balobi que c'était un bagage zongeli vi wana donc c'était un bagage c'est la rose vient donc c'est que c'était un bagage zongeli vi wana yaka tu peux venir ozomona anniversaire na ngai mwana na ngai aza kazi fille les kazi fille ba fille oya kazi o ba comprendre la président na ba descente son éminence maître Kazi bonjour président mes respects donc mwana na ngai attends hier aza lokola
nako bandenge Wow, aza deuxième. Une grande fille, hein? Ça Oui. c'est votre fille. Donc moi la grande sœur nanga za moi nanga. C'est ta fille normale. Donc nako représenter que moi la grande sœur té. Yaka boy chéri. OK. Yende oyo akamata ki apesa kinga bisou. Ataki na suki ya Abuja aya pesa nga bisou. Tellement que suki ezipa maki. Kitani ba na laksa bango ndebo pesa nga moni apesa nga boy. Nenga pesa la kinga boye. Ale mokili ezu photo wana. Ezu photo wana nga na tie ba photo na nga na ba statut na nga na kata écoute na publier sur ba photo na nga été. Ya anniversaire na nga. Pona moni que congolais toujours se comprendre été. Nde bazui ba photo ya ngai na mwana na ngai ma chérie fana na. Bazui ba photo ya mwana na nga ba publier yango ba tie na ba miniature na bango. Mais c'était pas seulement une selfie, azaki ye moko apparemment azaki groupe yango nazo ba les anges les quasi-filles. Bazaki belé. Bazé belé. Ye sikoyo asimbaki cadeau CG na bango Olga simbi ba champagne ba ki nango ba vin tout ça. Ba cadeau ba ki nango. Donc tant ya ye apesi nga bisou suika ndenge zipaki wana kaka photo kaka ya mwana na ngabi ngabi nzamba zo lokumu bazuka kaka photo ya mwana yango nde kaka bakei ko publier. Donc et ça là nga ni chaud ni froid ba benga ki nga po ba osala nga ba interview nga bi je n'ai pas le temps ya repesa diable pouvoir. Donc na répondre on kaka pa na yo pona ko tia kimia na ba fanatique na nga na bandeko oyo batala ngai jamais na kozongela ka vi wana nzambe na lola ye moko alobaka na prophète Konde Paulo Dominique ayebi ngai mama mokolo kozongela ka vi o nzamba ko boma yo même nga moko na gérer yango devant les vrais dieux nako gérer liboso basali na nzambe te mais na gérer yango liboso na ye moko nzambe na lola na ko gagner eloko nini ba sentiment nga mireille na retrouver on a perdu pendant combien de temps yo so bota na sans sentiment au boti no bana me boti ba on ba sentiment te parce qu'on a ko découvrir yango siko nga siko yo na ko perdre nani ngolo ba makamu soste pona so perdre na perdaki ba sans sebele mais siko nzambe azongi singa na zuba guo singela kina zona moki alinga na zonga na banzela na c'est vraiment impossible donc bato ba okansela nga bongo na opesa bango nzela te pe temps ezate donc na zana temps wana te temps wana ezate attends na koloba boy ça a changé te le bel na yo mais oui c'est ma façon de parler na ko changer l'obélité parce que na bongo na bota mabongo na za hypocrite. Na Congo Belge Télévision vraiment en tout cas ba mbinga na no bien na bunga ki mais il y a fait une dame a mbinga vraiment et salinga vraiment plaisir mingi mon les ala bien muto ebité au PC na no place vanda zelo utala muto nyo zoluka soka na mopanzini mais vraiment salinga plaisir ya koyeba kisala ki pe awa donc vraiment merci naza vraiment flatté. Ok, vraiment merci maman Seth. Alors tout ça vraiment les sérieux ya yamba lelo butu moko alinga ko mingi moi batwe ba benga ba senga nga na yamba yo ba yo kayo pour moi temps ebele pena ba yo ki yo pété na média yango to ninga ki ya to beta mo masolo na yo pe to yeba un peu plus sur yo quoi. Je suis là. Invité to banda pe ka mbala moko maman Seth ba to belé ba linga penda ba yeba uta wapi o évoluer ndenge nini parce que moi je sais que uta pas le fait paix à son âme président Mundweri. Oui. Donc, comme ça, vous intégrez un groupe, comment un groupe à Mundweri? Merci beaucoup pour la parole. Ngana villageoise, je suis né grandi à Bas-Congo dans ma tête, donc Moulouba à Bas-Congo. Ngai ko uta nga ma tête, ezalaki président Mundweri ba yaka ma tête na production na bango, na tête na bango na président Isobe, na solo na bango na zena na mona moké penza. Na solo na bango habité biso na ma tête bité to na Kinshasa. Nga habité na zo na utanga na Kinshasa. Si vous avez un théâtre, nous avons un théâtre. OK, problème est athée.
adresse na biso président Mondweri ya son âme ABC président la DSOB abi pesa ye ba coordonner na biso wana ba série wana ba osalela na 99 na 99 ba osala babe yango nini star cell yango bando salela babengi ngai pe bapesi nga numéro esili ngai bon so na komi kin na koluka bon bapesi nga pe na adresse ntango naye koya Kinshasa na 2000 na 2008 na 2000 naye koya Kinshasa na ba janvier naye Kinshasa koya na nga naye Kinshasa na luki bango na moni bango bapesi nga chance ya retravailler nde na yosala mosala na ngai tililo donc voilà. Alors maman c'est toi qui sabso ozo guana wapi ya kokoma actrice et là qui on est nino bando sepelo na idole mo mutu mo bando sepela na façon na ya osala soit zaki lo mo boye komela ki ope memi omba mo na libakwa nzela no ko sabso ndenge nino komaki motivation ni sala ki opo okoma lelo actrice comédienne. Oui, en tout cas na fan ya mama Bomengo soka zo jouer na soka zo jouer au monde enfant da kimia mona papa na maman so bavandi na tikisi bat makele na ndako nga botala ba action ya mama Bomengo au monde ba so bazu kimia bazotala tout ça donc nazaki nazalaka parce que elle est toujours en vie donc nazalaka penza fanatique nae donc yenda pesa nga goût appétit ya kosala vraiment théâtre pour le longa na koma ko sala théâtre donc grâce nae donc voilà. OK maman Bomengo donc boso la rappel nae est-ce que ozo rapeta ya kokutana nae en tout cas maman to solo la kala bana maman comment kende poto kozonga donc ba coordonner nae na zalaka na on soutien mais ayebi que sa fille alinga kaiming donc na portaki toujours na cœur donc voilà. Alors voilà ozo sabiso lobi ke outa et pas président Mondweri. Ouais. Ye mutabini sayo outi na sia mapapu na ye en fait. Nzamba bimisanga ye non, na mayele na ye oui. Na sia mapapu nos fruits na ye quoi. Ngala za fruits na ye. Yebi ebele pe ba yebi à travers ye. C'est po bango ba ye banga izaki nzambe mutasala kingai nde bango ba ye ko zoma kasa we banga. Yenda bimission na misu na. Na wanga na rete mo kili mo mebi ke c'était mbaga wanga na président na ye. Mais eloko ni nozo garder pas na ye, eloko ni nozo garder na ye. Nazo garder ba bon souvenir pour grâce na ye lelo yo grâce ensemble na ye papa na ngai o esali ke lelo mokile bangai donc ce qui y était na ndenge na bande kotanga na ngai ke la stam so banga ba bangai na domaine mususu donc à contribuer si on peut le dire à contribuer pe na carrière na yo ya komata na yo parce que rappelle la président mususu okuta na ye pe azo étouffé yo mais yeb sabiso na mundure ezala ki ndenge ni comment tu t'es senti tu faisais comment pour t'en sortir on était avec lui ngai kozala na président Mondweri fika Roger en tout cas abanda ko gangela nga trop ko gangela bando gangela ngai nde bando tinda nga na bosidia na za juste ça lo mo boy non au mona télémelinga loko na sona nga na koma ko mona ngolo la problème mo boy nga ba nde ni président gangela nga kaka président loko sona sali bodon na za ko obligé ko sala ngo président la le et bi ma bien au mona ba président musu obetela nga maboko me yete président tikala ko pesa nga félicitations te. Ah bon? Ouais. Même quand tu le méritais, abandon pas ça félicitations. Abandon le bagarre à continuer. Ah bon? Abandon ça va continuer. Là, tu comprenais que n'abandon qu'on travaillait bien. C'est grâce à lui, à la moussi, esprit dans la scène, à la moussi penza donc arme oyo, les aïki yakobomba donc a touché nga yango pour vraiment et bima quoi donc côté on a vraiment la rapport na vraiment en tout cas nzambe vraiment bomba libota na ina bana na yo batela ina mokili. Et alors après Mondweri, oui que ça les loro na yo groupe na yo moko. Oui, ndena osala groupe na nga moko kilo ya Congo. Oui, na osala kilo ya Congo, tellement kilo ya Congo, ezo mata pas trop de déplacements. Eza muke OK Maroc, muke OK Point Noir, muke OK Lubumbashi, muke mboka boye. Tout ça. Non, kokende kaka en tant qu'artiste, faut kokende. Okende mo privé. Mais koko yende nyozo mata par contre ozo bouger tout d'ailleurs. Non, koko yende ni groupe ezo tika na sima. Tant groupe etika na sima. Non, nga za na mbongo te. Nga zo kende ko fongola ba tio. Na kena fongoli ba tio na ngai na solo na ba boss na ngai ba JC Makala na nani na kasumbalesa kuna tant na obongisa terrain na zongi. Na yeko zo bana. Ozomo na bano sala bon preuve na mema ba na matadi bon mamwanda ozomo na kena no na solo na papa Lady na matadi na pesi vraiment papa Zizi Lady na matadi na pesa mbote belé na yebika koma na Kinshasa au moins na kitina na solo na ye bon ça va pour mes até yara na bana bazoli bamba chambre bakina na ngulu na bana bon te bazamba na bato donc voilà
Nde tambola ko déplacer trop et ko sala ke groupe R moko ezimo Richit R moko ezongi kaka bongo na ba chaîne na biso pe komi belé à télévision donc ozoye baté donc pour batala yo donc oza na bato batala kayo mais est-ce que za la skoyo ils ont l'habitude de batala ko donc voilà yango tozo bundana voilà yango tozo bundana toza boye toza na réseaux sociaux donc to tchaka pour nzambe kaka afungola kaka comme na niveau na minute boza niveau za ndenge ni boza ouais niveau ce que to kende sko bien pour toza na chaîne na biso moko ya YouTube 7e bagarre officielle donc babiloko na biso zo kende kuna ezokota kuna donc musala ezokende bien pour l'instant nazo le kana top movie donc top movie naza kuna nazo le kuna donc bato bazolanda ngai donc bazomona nga na top movie donc naza wana tozo le ka mardi tous les gars na CBS et samedi na 20h30 na 20h30 donc samedi oyo donc voilà diffusion mardi et la rediffusion mardi voilà mardi diffusion jeudi rediffusion donc bongo oui ka ba chaîne de télévision échangera ba heure au moins le mo boye mkolo bord aye na eloko na e boza obligé ba chelo comme mkolo bord au moins na heure et ningani donc voilà bisque zo boma biso muke na biso télévision pe nazo le cas donc toujours les gars moi ba bisike belé donc voilà. La merveille télévision peut nazo les cas. Mais est-ce que tout le monde a rendu la banzonzing? Pourquoi? Qu'est-ce qui explique? Tu n'es pas vraiment impliqué quoi? Tu n'es pas vraiment impliqué. Na banzonzing? Oui. Aux Arapenda plus sollicité apparemment. Dès tout le monde a banderono bazapena régulièrement na banzonzing nyonso mais tu n'es pas vraiment trop impliqué na banzonzing. Non, au cause la raison. Mais le pourquoi au côté na motuna wana. Omoni musala na biso oyo. Un musala moko ya guerre d'esprit. Mutu mususu ko sepela na yo na musala oyo sala ka mutu mususu ko ya poboma musala na yo. Na yebi ke na erreur mo na sala kana le passé o ta mususu na bouger ka ba esprit ya ba producteur ya ba ninga mususu o sala ke 7e bagarre ta mususu ba producteur ba bana ko zo été wana public nangai bazo comprendre le qu'on a lobby donc tu peux pas nous parler en parabole et bazo comprendre on déjà on a lobby yo le la place d'abord on va comprendre mais on va comprendre nazo kena na ndenge yo kangai yo faut yebisa biso yo ce que so zo kangai o comprendre ce que on peut comprendre na okene na non to roza en privé te faut batu ba landa biso ba yeba na biso zo comprendre ngai na ndenge nazo kene ndenge nazo lobela batu ba comprendre directement que c'était bagage zo lobela bois on aimerait bien savoir au côté penda na mozindo nazo kende ils ont le cours au PSMO na 1+1 alors ça la calcule pas comme ça mon date base là ce qu'on appelle ça bango dé na bango voilà donc tant on a bani ko sala ba vie na ngana ba makamu na ngawana et sala kinini ezong sa kingai moi mon kete maison sa ngasi et frena kingai pona nini na comment ko toucher bateau na kana kina toucher té ah bon et sali que ba producteur ba zolinga ba décision en tout cas la fille ba na ba tournage té na ba nzonzing té ndenge na ko reculer na ko zonga sima na zo ki rechita makasi na musala na ngai tellement que nzamba za malamu nzamba ayiko longolanga na bosoto ona kibondoki na salaki nango abendi ngai en 2018 na ko zonga mutu ni lokola mwasi lokola yo lokola ngande na zabu tangu na ko zonga na kibo mwasi na ngai bitumbe zo continuer na 2021 ba eko tozongi normal ba komi kozwa na 2022 écoute n'en parlons même pas donc tozo kende bien parce que nazo travailler sur talinga na blog à Bellevue TV sur beti okutanga na kati donc nazo travailler na blog à Bellevue TV so kutinga na RDC cinéma okutanga na kati nazo travailler ozomo so ok na KSF officiel ya Kevin Sydney okutanga ba blog ezakuna nous toto ça ba blog isili kala mingi to ba na mususu jeudi. Donc, pour te dire que nous travaillons. Si tu n'as pas dans Christelle Kassanda, nous travaillons. Tu n'as pas Gabana, nous travaillons. Donc, presque dans le groupe Belé, il y a des artistes, il y a des Zonzinger, nous travaillons. Tu n'as pas Delapé, nous travaillons. Tu n'as pas Boubou, pas Nangamoko, nous travaillons. Nous avons donc, dans l'amour qui, tant que nous avons parce qu'il y a des gens qui ont bien à cette bagarre. Bazo féliciter tout le monde au kala to sali biso bien aux ongi vraiment il y a on a aussi vraiment merci na bandeko nyon surtout oyo vraiment bazo ki likanisa ko benga nga na ba film na bango pona kozong sandeko na bango sur scène vraiment merci ngana zala ka hypocrite au monde soki ndeko o salo bola mo fo senga ye merci na bandeko nyon so merci na Bellevue Kandi na Bellevue TV merci na Kevin Sydney merci na bandeko nyon surtout ba benga ka ngai voilà voilà OK maman c'est sikoyo pona okota penza na mozindo pe ko éclaircir bato
Tant aux autres, le Likambo, tu connais Bisabiso, détail. Bien que tu l'as parlé en parabole, mais on va essayer un peu d'éclaircir les gens. Te yono linga andena bimisanya so toi. Te même basi ba comprendre ngai. Te bamsu ba comprendre, te ngani ba comprendre. Mobali na ngai na bana na balinga susu kutina lobela makambo wana te. Babi mami eza déjà les passé na yo. Mais c'est très important. Tant oza passé na yo. Donc tant babi le temps passé ne revient plus. Le passé à mutu eza passé à mutu. Tant nazo zong sango nazo mona c'est comme si nazo pesa diable pouvoir. Non, par contre quand on glorifier comme Nzambe. To landa ki dernièrement na YouTube wa, on peut ça ba témoignage na yo. Oui. Na ngolo Nzamba sala yo, akangola yo na makambo ozalaki nango, sur lequel peut-être je peux aussi m'abstenir pour n'en tirer à l'aise. Mais par après, na vie à qui lesbienne, s'il faut le dire. Par après, tout le monde y sous ma photo dernièrement l'anniversaire na outi ko fêté le 4 janvier. Bana basi groupe à ma fille oh vous avez peut-être ma bise ou bazaki na corpulence il y a ba lesbienne baza vraiment l'aspect à ba lesbienne. Comment tu peux nous expliquer? Est-ce que otika ki na wango tezai na ngoko ka buzz pour le canate volo bato yo ka tiki viwana mais par rapport zongeli na o lisusu ou bien ezanini expliquez biso na to comprendre côté. Merci beaucoup pour la parole. Omoni photo oyo ba pandi wana ba publier na ko benga moi nanga wana c'est ma fille. So balobi que c'était un bagage zongeli viwana donc c'était un bagage c'est la rose vient. Donc c'est que c'était un bagage zongeli viwana yaka. Tu peux venir. Ozomon. Anniversaire nangai mwana nangai aza kazi fille les kazi fille ba fille oya kazi o ba accompagner président na ba descente son éminence maître Kazi. Bonjour président mes respects. Donc mwana nangai attends hier aza lokola nako ba ndenge aza deuxième une grande fille hein ça c'est votre fille aza donc mwana grande sœur nanga aza mwana nangai donc nako ba présenter que mwana grande sœur te yaka boy chéri. OK yene oyo akamataki apesaki nga bisou ataki na suki ya Abuja aya pesinga bisou tellement que suki ezipamaki kitani ba na lakisa bango nde bopesa nga moni apesinga boye nenga pesela kinga boye ale mokili ezu photo wana ezu photo wana nga na tie ba photo na nga na ba statut na nga na kata écoute na publier sur ba photo na nga été d'anniversaire na nga bon na moni que congolais toujours se comprendre été nde bazui ba photo ya ngai na mwana na ngai ma chérie fana na bazui ba photo ya mwana na nga ba publier yango ba tena ba miniature na bango c'était pas seulement une selfie azaki ye moko apparemment azaki groupe ya yango nazo ba les anges les quasi-filles bazaki belé bazé belé yesu ko ya simba ki cadeau CG na bango Olga simbi ba champagne ba ki nango ba vin tout ça ba cadeau ba ki nango donc tango ya yé apesinga bisou sui ka ndenge zipa ki wana kaka photo kaka ya mwana nanga binga binzamba zo lokumu bazu kaka photo ya mwana yango nde kaka bake ko publier donc et ça là nga ni chaud ni froid ba benga ki nga pour ba osala nga ba interview nga bi je n'ai pas le temps ya repesa diable pouvoir donc na répondre donc kaka pa na yo pona ko otia kimia na ba fanatique na nga na bandeko oyo batala ngai jamais na kozongela ka vi wana nzambe na lola ye moko alobaka na prophète Konde Polo Dominique ayebisi ngai mama mokolo kozongela ka vi oyo nzambe akoboma yo même nga moko na gérer yango devant les vrais dieux nako gérer liboso basali na nzambe te mais na gérer yango liboso na ye moko nzambe na lola nako gagner eloko nini ba sentiment nga mirai na retrouver on a perdu pendant combien de temps yo so bota na sans sentiment au boti no bana me boti ba on ba sentiment te parce qu'on a ko découvrir yango siko nga siko yo na ko perdre nan ngolo ba makamu so stepona so na perdaki ba sans sebele mais siko nzambe azongi singa na zuba guo singela kina zona moki alinga na zonga na banzela na c'est vraiment impossible donc bato ba okantila nga bongo na opesa bango nzila te pe temps ezate donc na zana temps wana ezate attends nakolo babo ça a changé le bel na yo mais oui c'est ma façon de parler nako changer le belité parce que na bongo na bota mabongo na za hypocrite biso sta famille na surtout ramingo minene mutamu ngongo tenor ati ogozo leki na nga dipine del to badi dipino vandi ici et même voix tant que na le bakutu bo président non son éminence mon président alobake oui sa petite sœur aussi alobaka lokolai donc hier oza na kata ndako ngana libanda bobengi azolo babake bobombi 7e bagarre donc voilà
Donc ezaki mwana ya na ngai donc batika ko kancelanga mabe. Alors c'est très clair, je pense que va comprendre déjà bon bandeko s'inquiéter peut-être parce que bandeko se poser trop de questions et bimina mundoro mokola c'est clair va comprendre. Alors maman c'est après Makambouana état civil na yo maman c'est ezandenge nini mariée mère de combien d'enfants? Mère de 3 enfants. Mère de 3 enfants. J'ai sali mes enfants Nélicia Maloula. La fille à catalogue, fille bien au Solana maman nae, je salue mon fils. Kevin Kabilou Kaka aime les grands basketteurs du monde et Stéphie à l'école. La Rose Tumba, la Rose Kuna Yoana Zawana. Au moins la maman a vu sa maman et ma tama bien. C'est elle qui me donne ma peau nangai. Donc Myriel, na Myriam donc naza vraiment maman. Là on a balité mais naza occupé. Donc voilà. C'est bien, gloire au Seigneur. Alors maman, cette relation là, on a des collègues dans les arendés, vous saurez bien, baninga no ya théâtre, bon c'est fréquenté rapé, bon ben anaka ou bien aux appels na batu sous penza yo na bango et zala reformer qui ndara penza te simbarate ko ande bakino to lo bar. Bien aux en bon terme na batu surtout. Comment tu fais avec tes amis? Na kolo bapé que na merci beaucoup pour na motuna. On a kolo bapé que non na zaka bon terme na bande konyo surtout. Mais mitema ya batu sous so bien moté. Mais na solara na batu so bien. Surtout quand un milieu de tournage, tu solo, tu sais qui. Il y a eu, je crois, moi, ma tête, moi, ils allaient dans les réseaux sociaux entre eux, on a vu ceux qui s'injurent. Tiraillement, moi, les gars qui ont entre bino, comment on va plainte dans l'État et tout. Comment on bongi ça, ça va, vous sur la. Non, oui, c'est ma soeur, donc c'est pas ça et c'est les cas. Donc tout ça bien, donc ça m'a zo bomba, zo bomba penga, donc tout ça bien. Donc voilà. C'est une bonne chose. Maman, c'est, tu as retrouvé un parti politique Congo Uni. Pour les autres, bon, on a président quasi son éminence. Peut éviter. Au comme politicien, on a au théâtre, comme on a des idées, on a postulé. Il y a 11 dièmes na Congo Uni kuna pour pas payer voir le roi qui paye le $21 000, il peut bouger au moins d'ambu. $21 000 et ouais bah député bazouaka. Député on ça juste la politique que lukani yebisa biso na nous on trop na ma maître quasi. Pour s'impliquer un peu trop kuna. Merci beaucoup pour la motuna. Na 2018 na postila ka. Parti na uta na rwanga na ngote, na zaka na PPRD. Na postila ka na 2018. Na zwakati. Nga na village, so mo biso ba na mboka. Nga na yaki sesa na ypo na koluka. Na yo sa yaki ndumba te, na yaki pona kolinga linga te, na yaki pona luka. Biso ba villageois to zaka bongo. Un vrai villageois aya koluka. Tant au monde qui théâtre côté ezo pesa, mais pensa tout monde côté monsieur sourire yo. Où ça wana? Politique sur Hollande la ngote politique et Hollande la yo. Ngana ki para politique té. Mais politique et ko s'en charger na yo. Et ko s'occuper na yo. Alors, na banda politique banda kala. Na on sala théâtre na nga bande ko na théâtre baebi. Na zalaka déjà na kati ya parti onga na zalaka. Ici na tika yango kutu avant na kota na kati ya Congo ini. Na longwaka déjà kala avant na kota na Congo ini. Pour na zalaka déjà na son éminence. Ça fait combien de temps déjà aux na Congo ini? Oh, Congo ini ndenge bandinga système na zawa. Ah bon? Oui. OK. Ndenge to bandi Congo ini. Donc na robanda na yo na kati. Te na zalaki déjà. Zalaki déjà. Na zalaki déjà. Écoute ngai parce que na zalaki déjà na son éminence. Na salaka théâtre non? Na zoboka président mangai kasi teru ko kenda Faustin, son éminence maître Kazi. Na yeba kité président au sala Congo ini. Tant que président Nzamba pesi vision wana ya ko sala Congo ini.